Scandale, scandale, scandale na ndenge kuta mokete. Boyoka bino moko ba insulte et bimina monoko ya moko parmi ba chargé de mission. Ya chef spirituel représentant légal. Ya église 3 égale à 1 ou ezwa mikuna na nkamba. Boyoka bino moko. Oza zoba yo. Mususu na yo na ba Jomak elungu lokola makaku pende tele azodoba azame ba téléphonique azoda so finga papa Simon na télévision na papa Zago na ba conseil de règne na ba Kimbangisi Jomak asa ba leçon Jomak elungu lokola makaku pende tele azodoba tout fina yo simba yo ba te papa Simon kanga na sana ba soldat venant solo biso ma po salima oyo boniko apo salima mona mongala tsamutu bakata Nazana nkamba yolu selem. Jomak elungu lokola makaku pende tele azodoba tout fina yo. La vérité, écoutez Kalabele, la vérité. Les mensonges restera toujours les mensonges. Bah français, bah vous mentez, il en restera toujours quelque chose. Tazareko Kende, qui vivra verra. Bote mingi na bino bande ko balandi ya Kimbangu 21 aizolo ya bino Jomak. Soki tambali bo soto kuta na komona nga Jomak nazali moko parmi bato ba présentera ba émission à église Kimbangisi à internet. Donc soki kota na page na bisote ezali Jomak 1 na YouTube et puis toza na site na biso www.kimbangu21.me. Na Facebook ezali Jomak. Kuna soko koti okozwa ba information ndenge na ndenge ba musique kimbangiste ba message ya papa de ngenda makambo nyonso oza nango ba question ozomona clarté oyepa ina biso tokopesa yo d'éclaircissement makambo nyonso surtout ndenge église komi na ba mobulo tokomi nango batebele bazokosa mais biso atolobaka vérité na preuve à l'appui soko yoki likambo obengi biso to tuni biso to l'action ba preuve nango to l'action ba preuve. Solo, écoutez Kalabele solo. Elukuta, écoutez Kalabele lukuta. Tozali kokende. Nakanisi bande audio wana botu kolanda. Wana ezali moko parmi. Ndenge tolobi parmi. Po bazali misatu. Oyo toyebi ke ba ponamaki. Lokola ba chargé de mission. Ya liboso ezalaki ndeko na biso papa Mabiz. Oyo batinyo ba yebi azalaki producteur. Et puis oyo azoko sala ba promotion ya musique. Na wenge muzika azala pe ko chabana ya wenge muzika bilembo azo benir bango ndenge bozomona na extrait wana komona ye Mabiz Fumutoto yazali mutali boso o yazali moko parmi ba chargé de mission Mabiz ndenge boyebi chargé de mission nde simana yango ba économé 2 personnes ndenge bolanda na extrait. Décision numéro 144 bar EGSK bar CS bar 01 bar 12 bar 2019 du 1er août 2019 portant nomination de chargé de mission au cabinet du chef spirituel et représentant légal de l'église kimbangiste. Article 1. Sont nommés chargés de mission au cabinet du chef spirituel et représentant légal de l'église kimbangiste. 1. Monsieur Luzolo Tukemboso Bentu. 2. Monsieur Apo Salimba Monga Lisomba. Solo, écoutez Kalabele solo. Elukuta, écoutez Kalabele lukuta. Tozali kokende. Nakanisi mino moko bomoni wana ezali nomination na bango officielle o ne banumaki bango. Nomination on ya kipambate par rapport na ba insulte o ezalaki moyen ya ko récompenser bango. Yo simba yo ba te papa Simon kanga na sana ba soldat venant solo biso ma po salima oyo boniko oza zoba yo mususu na yo na ba Jomak elungu lokola makaku pende tele azodoba azame ba téléphonique azoda so finga papa Simon na télévision na papa Zago na ba conseil de règne na ba Kimbangisi Jomak asa ba leçon oka ba professeur so atemi boso so pesa kuba na ba oseka nini non professeur il n'y a rien mais qu'est-ce que vous riez non professeur il n'y a de base donc il m'a bien à Jomak alors makaku vous savez journalisme en moté boyoka soni comme na ba Jomak du pour faire ka tongo pour la décembre à Lambert Jomak ilongi mabilo kwa makaku uya na kiferaye tout finayo apo saliva mwana mongala tsamutu bakata nazana nkamba yolu selem ebi nkamba na yokoma te nkamba koma ville
par excellence ya kitoko ya biso bakimbangiste na vandi na salon awa salon moko donc hyper équipé donc chambre ezali kuna donc ndenge aza na salon nazosala lo message oyo po yo koya susu nkamba okotikala okota nkamba te yo okota nkamba te tomaki elongi lokola makaku mpenza tele azoloba tufi na yo anisi boyoki ba insulte oyo ebimi na monoko ya ndeko na biso papa Apo Salimba makambo azosala yango lere aza na kati ya nkamba naza na nkamba Yerusalem Apo Salimba mwana mongala tsa mutu bakata makambo azosala yango lere aza na kati ya nkamba parce que afandaka na nkamba donc aza kobimisa ba makambo nyonso wana na kati ya nkamba pe aza na esengo nango mais biso awa tant zoyebisa bino ke lingomba ya 3 égale à 1 eza kokota na zamba église kimbangise ya solo ezali bandeko oyo bazwami na mokoto to ba oyo baza na idéologie ya koloba ke biso tolingi ba papa bazala bomoko ndenge tozali ko belela lere nyonso réconciliation batumi sato oyo buno bomoni oyo ba nommé ba chargé de mission musala ni basalaka ndenge botangi ya liboso papa Mabis producteur ya musique ya wenge lelo so bozo mwana ba wenga son ba wazekwa ba tchala mwana bazoya na nkamba musala na yangwana Mabis siko ba petit ne baza wana bazokota mbala moko bus bazokende donc na bela wapie alors pour mutoto ba petit oyebisa ki bana kisasa ke mouvement ko ya mouvement eye na boro lobaki yo batiaki tembeto nini mais programme siko za ndenge nini en tout cas nana mingi te bana kini boyebi nana mingi kolobate mouvement fait komi malgré bakale chamaki mais le mouvement koti na kamikili mais boye bango fungula wenge zalika moko jour explosé yango le 1er décembre ya mibale ezali Ben Luzolo lelo soki bomoni Ben Luzolo akomi na place ya komi ba nommé parce que akende koloba lokuta na makambo oyo eza nyonso bato bebi ke eza makambo lokuta et puis ta lelo mosusu ememeli oyo kokamwisa bino andimi yango ke na Angola azalaki koyiba mbongo ya Ntintsani azosala témoignage wana na liboso ya kilongo ya papa Simo Kimbangu yimo kwa ndimi pena ke nazalaki koyiba bambongo ya Ntintsani bolanda na extro biso pe tono konte mbongo ngai mapasa lelo aza susu te na Patrice Leke ya papa Sakolo siko ngana nazali comme superviseur so tozo bazo konte mbongo batia na balias ngana nazotala oui c'est moi ngana nazotala siko ndenge ni mbongo ngozo kota ale mbongo ata ngoni sungana kaka solo kaka kingo zo vimbanga sanazwa alors place na changer pe esprit donc dimanche s'il nazo mona l'arrêté mona ngabe na bendi ka musuta mususu 300 be 400 dollars bango bien papa ko yeba ko mona ngabe akomona te ponga sina comprendre na mona kanete ya solo mena vie ben ngale bi c'est sûr na usi 300 dimanche la mususu na bendi 600 bango pe ba komina sengo ya ko benda balandi susu ngaba bia kosa biso na vie ben alibi alani nzambete amona kabite témoignage na ngate yemo kwa sali témoignage ande ko yiba ba $200 ba $300 la mbongo Ntintsani o bandimi baza ko cha ye aza ko benda po bazo komona ete ya misatu ndenge bouti ko landa bino mo boyoki Apo Salimba na ba insulte mabilo kwa makaku uya na iferaye tout finayo Apo Salimba mwana mongala tsa mutu bakata naza na nkamba Yerusalem o aza ko sala pona nini azo salaire ndenge akumisi azo fanda na nkamba bapesi bango ndaku mbongo Ntintsani ezokende na bapoche na bango baza na bango bien